Merci wana ezalaki Mary to kei epaya Jérémy nde toko suka epaya Chantal soki Santa to ebite to kene epaya Jérémy to pesa lisusu maloba. Allô papa, merci mingi pour la maloba. L'on bakisa avant ma question et il y a des précisions sur la chasse au collabo. À partir du 1er novembre, nous avons lancé délai dès aujourd'hui. Si le 1er novembre, tous les membres de famille à l'étranger, il faut baser Manamboka. Pourquoi? Parce qu'il faut que la famille va vivre conséquence, il y a une action économique au Congo pendant les élections. Il ne faut pas qu'il va commettre erreur. Va payer sa moto, va famille na libanda. Donc c'est pour être sûr que membre il y a famille na bango nyonso bazumi na Congo comme ça ceux qui va résister na président ou va qui beaucoup conduit na ba famille na bango pe bazika. Donc c'est ça, nous allons lancer un délai à partir d'aujourd'hui. Il y a toujours attirer attention aux combattants nyonso à l'étranger. Bayoka date on a le 1er novembre, il y a une date limite où tous les collabos, tous les membres de famille doivent rentrer au pays. C'est-à-dire, membres de famille, papa, maman, moana, tout membre de famille propre doit rentrer au pays. Vous allez dire une liste de cité à on a Cape Town. Il y a certains membres de famille, il y a des conditions, à UCT, na Val, na Johannesburg, toujours la liste na bango, toko imprimer en tu retiens on a Facebook comme ça ba mon a que tu repérer bango tu peux si bango délai il y a le 1er novembre. Nous voulons pas être violents pour rien, mais nous voulons agir par légitime défense. C'est-à-dire tu peux si bango délai. Ceux qui n'a date fixée il y a 1er novembre, bah bouger c'est à ce moment-là que tu retiens bateau baza actif. Bako kende bako déloger bango. Merci. Je crois que c'était tout pour le moment. En tout cas, vraiment, Jérémy Nandimio, Oza Mobali. Bandeko, Bozoka Bambela, Bambele Saliko Pesama. Boko Boma ba Congolais na kat na Kinshasa boko résister. Mais chasse Oyo, opération Mboa Suimboa. Est-ce que Mboa mona na lisu na kin? Opération Mboa Suimboa. Moto Liamboa. Donc, et ça livre vraiment bandeko o bozali kolanda radio li solo o bozali ebele o boyoka kangai o bo sepela kanabe mission. En tout cas, totika lisusu tante bana ya batuwana tokufa na bango libulu moko bino bakotia manduki na nzela popo boma pa civil popo boma bana baninga ya bino bokimisi. Opération Mboa Suimboa oyebi dénoncer tokotia bango pe mal à l'aise dénoncer opération Mboa Suimboa. Mwana mokonzi abwaka ngunda awa papa na yaza na gouvernement mais akimi nini mundela za kufute bambongo fele dénoncer ye opération Mboa Suimboa. Papa na biso Jérémy oza mobali oyebi ke ndenge bana ya Sud Afrique bozali koloba pe bana ya Australie ndenge nazali awa mai eza kobimanga na nzoto naza kotoka na lobby ya solo papa abotaka bana me mwana liboso kaka mutazala makasi te na famille me bana misusu bayaka baza somo namoni déjà que non nakomi vraiment ke nesengo nanekana nanu epai ndeko na biso Santa soki Chantal toyoka ye alobela biso pe eboto mbote na biso nyonso kombo nanga pasteur Chantal teme Santal SANTAL. Ok, na banzaki kombo wana ezali ya mwasi bakomi yango bien te lokola Santal. Santal. Oui. Santal. Pasteur Oui. Santal. Merci. Nazali mosali nzambe motema nanga ezanga na pasi mingi na poko lelo nazozwa micro oyo na kanda ya makasi
qu'on a vraiment mal à l'aise. Pensez à l'Ibosso et ça PIB n'abisso par habitant et ça 0,50 $. Donc ce qui veut dire si on a bon on a bon on habite sur l'Afrique du Sud awa mutumo vivre na 2 rand wana mutaro sombelango ata bombote biscuit mais si on a Congo ba vivaka na mbongo wana ezo sanga mutema pasi makasi ya komona que mboka munene le roi Congo mboko nzamba pesi biso tozoko vivre en pété batu musu bazonga ko diriger biso ezamba ndeko na biso fu ba congolais bazo s'allier na ba nguna po ba mon se so passe bandeko na so ebele baza na étranger ezate ka lingi ko ke na étranger mais situation économique ya mboka et permettre te que a continuer na mboka yango abini mais biso toza ba oyo toza libanda mais to linga mboka na biso po na mboka na nga si fona boma na roboma na sûr bazo ka bien na pasteur na dignité na pasteur et comme on a pasteur central pour na mboka na nga s'il faut tuer je vais tuer. Moïse aboma quand il avait compris et s'il faut le faire je le ferai. Nazara la case action te non nous prenons kutana nango boyete mais soki na kutana nango je veux le faire et c'est mon pays et je suis fier d'être congolais. Alors na poko lelo na zo micro ndenge na lobby et ça juste introduction na zo muti mais ça na passe makasi ya omona que Afrique du Sud oyo biso toye ko boka ngunda na Congo na 1960 et kokana rata na biso te mais lelo na zo ça to komi na ba distance moko oyo ya osarana te ni so pour ni po bangunda na batu moko bazo se prétendre congolais basani ba ravir biso oyo ezaki ya biso. Alors et se déranger na makasi mais na ebelo ko moko eza que année o eza année asuka omoni la prière sans action ce n'est pas une prière. Même la Bible déclare une chose, foi celui action ezate ezara foi te il faut action ça là oza la foi oza guéri n'est-ce pas akatambola c'est ça la foi. Alors biso ko toza pena na foi que toi libéré n'est-ce pas alors action ce que go bando salama parce qu'on a déjà commencé les actions. Alors pour cela, c'est juste introduction, côté ça que tous appelés ensemble. Il y a Londres, il y a Australie, le tout le monde bande sous, il y a Belgique, il y a France, tous vraiment ensemble et tous a pensé penser à libérer Congo. Le Congo est déjà libéré. Maintenant c'est les actions. To lini sous ba prière te kanga. Nzambe sala ki déjà ache mayele la carte na biso, ache force na carte na biso, il y a déloger batouana. Alors s'il faut le faire, on va le faire. Avec Dieu, on fera des exploits. On a juste introduction. Tout bon au etikali pour ma question tout mituna misusu wa yasima. Radio Télévision Lisolo Egosila te Mosali na Nzambe ozala toujours déterminé nanu esilité. Radio Télévision Lisolo Egosila te na Sud-Afrique ba combattant ba telemi na Australie ba combattant ba telemi abongo na Kigali ba vrai combattant lisusu batelemi toko yamba bango. Radio Télévision Lisolo, la seule radio naître de la diaspora congolaise. Ba combattant ya Sud-Afrique bana ya Australie lelo ezali mokolo na bino mokili mobimba eyoka bino. Lelo ezali vraiment que soi-disant anniversaire mwana botami esengo bana oyo boyokaka bana ya Sud-Afrique bana ya Australie oh yoka yoka W Radio Télévision Lisolo
ya solo nano esili te. Nano esili te bakombatant bazali kaka kobima na kobima. Ya solo bandeko bolandi bakombatant ya Sud-Afrique ya bolandi pe ya Australie. Na banzi moko na kati na bakombatant ya Australie pe moko na kati na bakombatant ya Sud-Afrique. Na lingi boye bisabiso bakongole o bazali kolanda bino. Bolandi lutte oyo. Ndenge boyoki bana ya Londres, bana ya Allemagne, bana ya Belgique pe France, bana ya Moscou, États-Unis, Canada, partout. Babimi. Bino pe bobimi. Na loyenge ou bien bobimi. Po ba corrompre bino na mosolo. Ndenge zalaka biso nyos tokenda bamboka mikili koboka bangunda. Alors tika na sala mwa kombo po baye bangana zwa mwa lokuta. Est-ce que bobimi ndenge wana ou bien bobimi na bit moko littératif ke non po na mabele ya Congo. Na kolekana na bana Australie kuna. Nayoka moko na bango coordinateur na bango Arsène toyoka ye soki ye mutako kamba soki pe bakopesa moto mosusu na mituna toyoka ye. Merci. Allo bandeko nyonso combattant ya mokili mobimbo bazolanda biso en ce moment. Eza ndeko Trésor. Oui, tout ça koyoka yo. Oui, tolingi to répondre na question na ya propos ya ba diaspora pour na ambition pour ça ni tindi biso pour na ko créer initiative où ils a déjà soulevé partout dans le monde. Eh bien congolais nyonso na quatre coins du monde place ya azali ayebi place ya uta. Toye na bamboka oyo ato ye nde balobaka ngando ato ke na se ya mayi olali okoma jamais mbiso otikala ka ngando. Donc tant toyaka wa question batuna biso ezali where do you come from? Outa wapi? Ato za na passeport australien ba rotuna rayo outa wapi? Parce que zamboka oyo ba culture ekutani. Ba yebi ke ba noir baza na partie na bango terre eza Afrika. Na kati Afrika peza divisé na mutazana eteni na ya mboka na ye. Donc muto a se poser question komba eza nini c'est que muto na yebi loko ni azolukate. Toya wa tokanisa ke Eldorado eza mikili ya poto, c'est vrai boya beaucoup de avantages mais boye koyeba na sima que richesse ya Congo ezali États-Unis na Europe bango nyonso basangisi ba richesse na bango yango wana ndezo bota na Congo lelo ba géographe azobenga catastrophe naturelle et catastrophe géographique géologique. Donc soko yebi biloko wana yebi ke mboka na yo eza na ba possibilité ya kolesa monde entier, eza na possibilité ya kopesa paix dans le monde. Siko yoko ya ozoke ndeza lokola muto yo bapesi éléphant ya boya préféré na mboloko alia na mboloko. Mais il faut que ça la pervers ou bien oza muto yebi histoire ya mboka na ote. Dans la place on appelle na ngaki pe ke bande ko na biso bayeba ke professionnalisme pe fo ezala na makambo tozo sala. Totika kumema na misala tozo sala kindeko ki famille ceux qui basali réunion yo ya kanuna retard. Ceux qui basali boyo oye na yo boye parce que eza bande ko congolais mbasala et loko pe zo boma biso na ba organisation na biso yango wana. Et puis na côté ya corruption que lelo ba ya ko corrompre ngai na bande ko na ngandeke to fandi be pona makambo mboka e ko zala pasi mingi parce que na ceux qui totali bien lelo ndenge mboka ekufi boye diaspora mute ko changer mboka parce que pouvoir ekozwa il faut batu ba mokile ba keno bato ba bimi ba yibi mo yele ba mindele to yaki apona ko lexa tango na biso te mais pona ko tanga ko zongisa mamo pa buko la biso na mboka lelo azozika to ke na mutake no ko porter par na ya mai ya ko boma moto wana. Donc diaspora o batu nyoso bazali na mboka biso ke ne ko changer mboka parce que moi no azana Congo lelo awa ce qui a commis ministre peut-être au courant pour ka pona téléphone ou bien pona mituka ou bien pona nini mais biso moto zana ka diaspora awa to yebi biloko wana to yebi ke matériel eza eloko te mais pona koloba ke mutaza la corrompu na yebi ceux qui azoloba sur ba opinion. Merci papa na biso Trésor na banzi oui. Tolandi yo jamais okozala corrompu mais jamais mais tozali na prophète de la nation Bokecho premier number 1 oyo pe asali miziki ya somo oyo bokoyoka yango nzambe aleki bato ya mokili
mingi babanzaki Etienne Tshisekedi wa Mulumba kokufa, mais CD album ya sika ya ba combattant nyonso surtout o bozali kolanda biso o landa radio o esika yo zali ozana besoin ya CD ya bokechu nzambe aleki bato na mokili ya solo ndeko kokopie yango te somba yango pona nini lit na biso kende liboso bandeko ya Sud Afrique bino pe boko komande ba CD nzambe aleki bato na mokili o ezali chanson patriotique ya bokechu premier pona lit na biso pe batu ya Australie bisika nyoso bozali kolanda biso bo recommande yango soit na radio lisolo tokozwa ba contact na bokechu premier ou bien bo benga bokechu premier na ba email na ye soit na ba telefone na ye ameka kotinda bo panza biloko wana na mokili mobimba batu ba yoka nzembo wana banguna na biso ba sambwa pe bayini ya peuple congolais oyo babetaka banzembo ya salite ya buzoba batikala bayoka soni libération ya peuple congolais. Sans plus tarder na koleka na kuna na mboka ba Belgique pona zwa bokechu premier abwakela bana oyo babimi na kati na Australie bana oyo babimi na kati na Sud Africa les prophètes de la nation bokechu premier olobeli bango nini toyoka prophète de la nation bokechu premier. Ouais, merci mingi papa Tani na kati ya radio ya resistant et radio ezali ko pesa biso makasi pona kobundela mabele na biso oyo bakoko na biso batikelaka biso nazongisi lokumu mingi pa ya Nzambe pe papa Molimo Mosantu Fumukimbangu notre prophète nazongisi makasi nanga pe lokumu na makila ya Floribert Chebeya nazongisi lokumu na ngai pe na makila ya Arma Tungulu nazongisi lokumu na ngai na plus de 8 millions de morts nazongisi lokumu na ngai plus de 2 millions de femmes violées pe souffrance ya peuple congolais na moment oyo na kati ya mboka oyo ezali kopesa ba pays ebele ya Afrika courant lelo oyo na kati ya Congo Mbappé Kinshasa peuple congolais bazangi mai bazangi courant bazangi dilia na mabele ya oyo okolia okobwaka mbuma na tongo pe eboti na pokwa yango nazali koloba boye bana ya akobanda liboso na bana ya Australie bande sololaka mingi na bandeko mosusu na kopesa bino kaka courage bo lemba te bo prepare kaka ba action ya mnene na 2 mois oyo totikali na yango pona komona libération ya Congo na biso membe bandeko na biso o mosu tokanisaki ke baza ba congolais bazali kobundisa biso tongo midi pourquoi mais victoire eza epa na biso bomone déjà bandeko ya Egypte bazwi victoire na bango bandeko ya Tunisie bazwaki victoire na bango bandeko lelo ya Libye bango na pe civil babengani dictateur avandi 42 ans de pouvoir po Libye ezali royaume te meme Kadhafi moko abenganaka pouvoir ya royaume na oyo ezalaki na Benghazi lelo oyo mboka na biso ezali na l'occupation pouvoir ya Libanda ba Rwandais ba Tutsi ole to disikaka biso na biso oyo to finga na biso na biso ole bato mosusu ba Congolais ba landaka pe balobaka ba bêtise na internet be wapi na sepeli mingi pona bana ya Australie nzambe ya bakoko babatela bino partout bozali mais kala mingi te tokomona na bino parce que album te esili album esili kobima album na biso ya nzambe aleki bata mokili tata ya lopango ya Kongo nde nzambe tata ya lopango ya Kongo nde Fumukimbangu papa
lopango ya Kongo nde bakoko na biso babakanza mama Anwariti mwasi ya Yambo oyo azalaki se mpe baviolaka ye na kati akufaki likolo ya viol ndenge baviolaka ye na kati meme papa Jean Paul II akendaka ntina na mboka Kisangani kuna na Isiro mpona komona na tombo na ye ndenge bandaki kobimisa makila. Bana Australie bo découragé te bozala agité te bozala bazali pe na bana ya Sud Africa. Ouais wana nazolobelaka bana ya Australie na mosala bozali kosala boza ba Congolais biso tobimaki mboka na kozo biso tolibeli na peti bino courage o azape na besoin ya album na ngai okobenga pe papa Jana Zana bo pe na baebele pe bazana numero na ngai tokoluka ndenge nini mpona kokomisa album na biso ya libération ya mboka parce que album oyo ezali album oyo ezo libéré mboka na biso na makambo ndenge Nzambe azali kotambwisa biso. Courage boza na courage mingi mpona bana ya Sud Africa longonya makasi mingi na badiaspora oyo Afrique du Sud Nzambe ya bakoko pe Nzambe asalaki likolo na se apatela bino apesa bino makasi oyo apesaki Kimbangu na kati ya kamba. Kimbangu anyokomaki na bafimbo me Kimbangu atenelaki pe bapaya oyo babelge oyo bazalaki na mboka na biso bamonaki pe bamiracle na bango. Bana ya Sud Afrique bakongole badiaspora bazairois bana Zaire oyo bozali na kati Afrique du Sud longonya mingi ngai Boketu Premier na pesi bino félicitation na mosala oyo bozali kosala mpona kotombola mpe kona koribere mboka na biso parce que kosi na biso ezali juste na miso ya Nzambe na miso ya makila ya plus de 10 millions de morts na bandeko na biso lelo oyo na kati ya este ya mboka na biso bazali barefugie bongo bazoba oyo baza na Kinshasa baza kosoutenir Aridi Polite Kanambe bazali kosoutenir Bisengimana bazali kosoutenir Ruberwa bazali kosoutenir Bizimakara bazali kosoutenir exemple mosusu nani Vital Kamerere na bakengu nde tozali wana toyebi planning biso tozali na bango mpona binemia mboka na biso bai oyo bazali complicité na mboka na biso pe lelo toza kosoutenir notre frère Etienne Tshisekedi wa Mulumba, notre grand frère soki Tshisekedi wa Mulumba te soki biso bana Afrique du Sud, Australie te, Allemagne te, France te, Angleterre te, Belgique te, Suède te, Canada te, États-Unis te, Danemark te, Autriche te, Hollande te, mais lelo oyo mboka na biso elingaki élection c'est salema nango banda kala mais lelo grâce ya ba diaspora bapesi confusion bapesi mosala na communauté internationale yango na moni ki bayambi papa Etienne Tshisekedi partout azali koleka po tobona biso bapaya te mais tobo tozonga na colonisation o ba Belge Léopold II a colonisé le Congo pendant 80 ans, a bombardi 7 millions de Congolais. Tout n'a jamais que défendre 7 millions de Congolais. Les lobbies oyokaka, tout sacrifié plus de 10 millions de morts, mais les Lonzambe a surtout qui sibiso, to telemi, pe bitu batoza kokenda nango tina suka, pe bamindele bakomona ke, nenge babanga peuple juif, nenge babanga peuple arabe. Bakomona ke le Congo c'est pays de Dieu, le Congo est appelé Israël wana Congo pesa na valeur peuple congolais baza na valeur moko na ba français peuple congolais baza na valeur moko na ba anglais pe na ba américain pe bakomona démonstration ya Nzambe po makambo naza koyebisa bino ezalinga te mais ezali voix ya Nzambe à travers amona ne Boketu Premier bokomona ndenge banguna ya mboka na biso bakokima pe bakokota mai po tokoganye bango Tshisekedi président ya Congo bomata bokita tozilaki bango
babeta minduki babeti minduki te peuple congolais bakobunda tokobunda pe toganye révolution po tosangani na bamilitaire tout oyo ya Congo banyokwami pendant 10 ans basoda oyo biso bazongisaka minduki mpona kozila changement ok bazongisaki minduki mpo minduki wana eboma bango mpe ebomi bango lelo ebele bapoisona bango na kitona mais lelo basoda na biso bana na bango batangaka te lelo baza au moins na 10 ans impayé na salaire ya $20, $30, 6 mois impayé, les lotos sepeli, na bandeko langa nyoso ya ba colonel ba général, ou bazan na Kinshasa, ou na solo langa na bango, na ba capitaine, na ba major, ou bazan déterminé pour na pousser Aridi Polit Kanambe, mon ya Christophe Kanambe, il retrait les présidents les plus retrait na kata monde aibi ata coutume moko ya Congo na biso te na 35 langues dialecte aibi ata langue moko te pe babundela kai pe balozolo bake Tshisekedi akomi mukolo mota mukolo ya 79 ans azobeta ba discours azolanda biso na bandako bongo yo moto lobaka oza congolais wana soki 35 ans kutuna na 46 ans depuis na bima libana na lobaka pe ba congolais ba kofungola ba mbanga na bango na ba malédiction oyo eza kotambola na kati na bilongi na bango et puis na moment oyo bana Sud Africa bana Australie ngai Boketsu premier na ndimi mosala bosali to bundaki pamba te pe na bana ya Angola pe ya bana Nigeria bana Congo Brazzaville Gabon Bangi South Africa Togo partout ba congolais bazali na ba combattant ba komi partout pe kala mingi te tozonga na mboka na biso pona kotonga mboka na biso moko po tango ba chinois mao abandaki kotinda ba chinois na nzela bilanga loso po batonga chini wana congolais moko amemaka briki na saka simate akino soutenir ba chinois po atongo autoroute congolais toi peuple moko totangi mingi pe toza mayele tokotonga mboka na biso moko on ezalaki maloba ya mombo na bino Boketsu premier le grand prophète de la nation leader des leaders musicien engagé leader d'opinion na kati ya radio ya résistant les meilleures radio oyo etikali na biso radio oyo ya lokumu oyo eza kolamwisa biso radio epesi biso makila pe courage radio eza kobundana na bavampire na bacarnibale oyo baza kobundisa biso kofinga biso boyebi mokola bo elobi nini mokola bo bobenga bato bakola bo boyebi mokola bo eza nini biso depuis tobimisa belongi boye totikala jamais kochanza kombo ube na tia ebende ube na tia sanza kombo na ngai ezaka toujours Boketsu premier les grands prophètes de la nation na nkombo ya Arma Tongolo na nkombo ya Detu Pisa na kokokisa na mabutu moko te na mabele ya Congo vive la libération totale de notre pays na maboko ba Rwandais Batutsi Papa Jani Nzambe abatela yo apesa o long vie na mosala ozali kosala na zongiseli yo maloba na bosomi nyonso oyo biso bana mboka Papa Jani ndenge bazana okokisa bango soni mikolo oyo kala mingi te otikala kaka na basimana babando continue ka ndenge wana meyo kozonga na kata mboka okutambola na 11 région bakoyamba oyo lokola mokonzi po otrahiraki mboka na ote ofingaki bakombata te mais olendisaki komba na biso merci na bajournaliste nyonso oyo tozali na bango na masuwa moko mpona koribere mboka na biso radio na biso ya lokumu radio lisolo boya nde tosolola bosololi mabe oke radio lisolo ezoba bino boya tosolola bino bokotiaka makambo mosusu radio lisolo radio ya bosolo na kati ya badiaspora pe radio oyo nzambe pe baange ya nzambe pe na moma oyo naza koloba bamakila ya peuple congolais Arma Tongolo
chebe ya cardinal etu Patrice Emery Lumbumba bakokola biso nyonso na bato bakati mitema lelo na balopitalo bakufi likolo bazangi chassi ya makila na mai na serenge baza kolanda Boketu premier pe baza kobomba ngai baza kobatela ngai tongo mobimba mpo bayebi ke Boketu premier aza parfum te aza pe sente me na mabele ya Congo pe na peuple congolais naza juste nazongiseli Papa Jani mona ya Kimbangu maloba na tosino supe na likondo pe na limemia na nkombo ya Papa Molimo Mosantu Fumu Kimbangu. Amen. Merci Iwana ezalaki maloba ya prophète de la nation Boketu premier. Wana ezalaki bénédiction na bande konabiso ya Australie ba combattant Australie pe ezalaki bénédiction na bande konabiso ya Sud Africa. Mais bande ko mwa mawa ezali na ko lobela na bande ko ya Sud Africa mwa mawa ezali bozali na ndeko na bino moko oyo tobengaki papi Lusilu Sukami na banzi ndeko na nga Jeremy otanga makambo na tindelio ndeko azali ko benga pe azali ko kota na makelele pe na kamera na ye atie na reproche ndeko kota longola kamera petika makelele oyo ezali radio okoti obandi kotia makelele metala ndenge ndeko combattant ya Sud Afrique akomelinga makambo ebele na kofinga ngai nayebi te soki ezali éducation ya Jérémie oyo bopesaka bandeko ya Sud Afrique nayebi yango te papi Sukami oyo soit disant que ingénieur metala ba bêtise oyo akomi na banzi ezali malamu mingi te na kopesa nanu ba combattant Sud Afrique oyo bomoni makambo oyo akomi na tindeli papi Jérémie soki bokoki kotanga ngo po bolakisa manière na bino malgré intellectuel bazali ebele metala makomi oyo ndeko abengi po na kati na radio lisolo tobombaka te. Merci. Papa na biso Jérémie to bandeko bino moko bomoni makomi ya papi Sukami oyo akomi soki bokoki kotanga yango ba peuple congolais pe ba combattant ba yoka yango ou bien bokoki ko bomba yango reproche nini bokopesa ye na misu ya bandeko nyonso bazali kolanda biso. Merci. Bon, merci beaucoup vraiment to comprendre lokolobi omoni kandenge totaki koloba ke c'est entre nous-mêmes mais koza ba point mususu oyo jamais ndeko asali mbeba mais na ba qualité na yo na expérience musalo zanango to comprendre que to kosolola na ndeko parce que azalaka très chaud mais eza moi erreur ya vitesse mais tozo reprocher ndeko na biso papi osali mabe parce que à lire ya mission ndenge zokende tolingi to solola makambo ya Congo mais toyebi ozalaka socio na ba action wa mais il fallait osenga ndeko na biso pardon présentateur émission parce que il y a des milliers de Congolais bazolanda émission yo balingi bayoka compromis nini diaspora azanango ndenge Boketu auti koloba eloko nini en commun tolingi to sala poto to récupérer mboka. Alors papi ndeko na biso tozo reprocher en ligne pour osenga ndeko na biso pardon. Alors nous voulons que émission et continuer na lire makambo ndenge tozo kende vraiment ndeko na biso présentateur à émission au nom ya ba diaspora congolais à Cape Town au nom ya diaspora mobimba ya Afrique du Sud to sengio pardon to lingi to continuer l'ambiance to solola to loba to s'échanger ba parole na makambo o etali Congo vraiment to lingi to zongela na débat na biso mais ndeko na biso a kosenga yo pardon après biso pe to sengio pe pardon to lingi to continuer l'ambiance. Merci bana ya Sud Afrique tozali kokoba na masolo na biso tokende na mituna oyo bana ya Australie mpe boyoki esika oyo
nayebi te soki ndeko na biso dadao oyo azali kobenga akotuna motuna, ndeko na biso dadao oyo koti na banzi soki oli kotuna motuna, tuna bango motuna likambo te, pamba te ozali moko na kati na babundi na kati na diaspora na banzi topesi ndeko dadao Mompulu. Merci ndeko na message na go ahead opesi ngai. Mbote na ba congolais nyonso bazokolanda biso nangi ko s'adresser na ba ndeko oyo ya Afrique du Sud. Na lobi chasse au collabo bozo kosala yango franchement ezali vraiment kitoko mingi, mais mbachi gouverneur mbachi botika kaye pourquoi type wana azali na palais na Cape Town na Beach Road pembeni ya Atasit Hotel, mais master moko Richard na bi hem bogi ba Richard yali bumunene boy ye soki bokangani na ye akoyebisa bino place appartement ya mbachi ezali gouverneur oyo azali ya nanani na Bazaïre ayaka kuna bomona kayete vraiment ndeko elo unangina lobande ya mwana utika kayete pourquoi bomona kayobe bomona kayete soki bomona kayete boyebi ndako na yete pona pesi bino référence po boyeba place vraiment résidence na ye ezali. Merci papa na biso dadao Mompulu bana ya Suède. Merci vraiment komela biso ba référence na ye nyonso tu tokopesa bandeko ya Captain soki Captain na ebite vraiment bandeko boko limbisa vraiment tokopesa bango chasse mbwa sui mbwa na banzi toyoka bana Sud Afrique soki bako répondre ni na motuna oyo tuni bango. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, yango wana tozo remercier mingi initiation ya radio Lisolo parce que eza eloko ezo prouver que ba combattant à travers le monde toza unis. Donc information de konabiso auti kopesa eza information ya solo. Ndenge tolopaki, c'est pourquoi tobetele maboko na kosenga bandeko tobeta maboko lisusu. Ndenge to utaki koloba to lansaki déjà campagne moko chasse au collabo. Chasse au collabo, c'est-à-dire tozo landa ba collabo nyonso toza na ba liste noire. D'abord oyebisi biso ndako ya mbacha mais tosalaki déjà prospective na biso tozwi ndako pe ya mozito ezawa. Après naba boye ke Vital Kamerhe azalaka na ndako na Johannesburg na Sandton. Ndaku wana eza na ezo quartier paye ndaku ya moins cher eza na 2 millions de dollars. Vital Kamerhe a payaki ndaku wana 1 mois après akoma président Assemblée nationale. Donc est-ce que salaire à président Assemblée nationale ezalaka na 2 millions de dollars? Alors ba liste nyonso wa tozo bengango ba liste noire toza nango. Donc ezo faire partie ya campagne auto saki chasse au collabo. Chasse au collabo bana ya bato oyo basalaka na perde bazawa na ba université bazana embarco to senga ki bango déjà ndenge ndeko Jérémie autaki koloba le 1er novembre soki ekoki bino moko bokokota kana internet bokomona parce que makambo na biso to bakango te to chaka na internet bokomona biloko to kosala to kucha na internet na kanisi bango moko bayebi déjà mouvement e bandaki awa bayebi déjà que vraiment awa indi donc tozo senga bandeko nyonso bo bazo na émission na soki boyebi ke kolabo mususu ala zalaka na ndako awa boutin de la information mais déjà liste eza molai parce que Adolphe Mozito azabe na ndako na Keton ngo lobi makambo ya machimba cha tokosala ba recherche na Richard wana après banda ko Vital Kamerhe ngusa libondo pe ndako na ezalaka na James Bay wana eza banda ko coûter plus de 2 millions de dollars. Donc ba liste banda ko nyonso wana ekoti na liste noire. Donc tozana bitumba ya makasi tozo senga pe ba oyo bazana ba information ba pesa biso ba information mais après le 1er novembre bandeko boko ta na internet boko
tokotala biloko tokotia na internet wana nde okopesa biso raison. Donc le 1er novembre est date limite. Ba kolabo nyonso ya Kanambe oyo baza na bango bana na bango batanga kawa na université zonga batanga université ya Congo. Parce que bazoloba bazokende na réunion na ba communauté internationale bazoloba ke na Congo 5 chantiers ça va. Mais son qui 5 chantiers ça va comment sotinda bana bango awa. Bana na bango bazonga mais ce qui le premier bana na bango bazongi te bino moko bokoyeba parce que bokotala biloko tokotia na internet parce que makambo susu tokolo bango boye alerte parce que bakolabo mususu bazola émission bakoya ko profiter secret na biso po bazo ba précaution. Alors tozosenga pe bandeko nyonso bokecho na si azolanda biso bokecho aza l'un des combattants oyo biso to adimiraka mingi tozosenga opération chasse au collabo etikaka na Afrique du Sud. Bokecho bo implanté nini wana na Belgique ba combattant pe ya France bo banda na opération chasse au collabo bandeko ya Allemagne bandeko ya Suède bandeko ya Danemark Londres États-Unis Canada Australie bo banda pe opération chasse au collabo. Oloko wana ekoprouve Hippolyte Kanambe munguna na biso ennemi chauffeur oyo azalaki kosala musala ya ki chauffeur na Tanzanie ako comprendre que ba congolais bakomi na niveau moko ya maturité. Donc nazo profiter na émission oyo na lancer pe émission campagne wana ya chasse au collabo à travers le monde. Bokecho nazo senga yo vraiment bobanda campagne wana nazoloba ngai nazoloba naza porte-parole ya IDPS mais nazoloba makambo wana parce que na minute oyo IDPS eza parti peuple congolais. Alors IDPS tozo déplorer 8 millions de morts, 41 femmes violées chaque heure, taux ya population ya chômage ekomi na 98%. Bandeko na biso bamama na biso baliaka kutu te biso na bino toliaka bandeko na biso mususu baliaka 2 fois par semaine. Alors opération chasse au collabo et banda to implanté yango partout mais awa en Afrique du Sud et indi déjà. Donc oyo nde iloko na lingaki na loba en attendant ba question mususu eya. Merci. Pardon, nangana no baraka Richard aza collaboter aza pe mutu na biso donc so iboke kuna akufungwa très bien a expliquer vraiment toutes les réalités quoi. Ayebi ma place mbachi azara. Ayebi. Ngape na leka mboka wana ti na yo ko bakoto yango mo na to pisa no ba référence wana. Mais na bana ko bouler bien pour na bien belé na bana bouler bien na bana ko repérer moko so kana tui na tindi. Merci et papa Nabiso Dada ou mon polo. Tozonga nano et pa ba combattant Sud-Africa boyoki bokechu premier makambu oyo ye alobi. Mpe boyoki bandeko ya Sud-Africa ba combattant ndenge balobi. Bino ba combattant ya Australie bolobi nini na makambu oyo e bouti koyoka awa. Merci. Na ebité ba combattant en Australie ceux qui bokomi na banzi bango nyoso bazali na ronfler. Merci. Allô? Oui, to sali koyoka yo. Na lobby boy papa ngai. Papa na ngai bola la te na ebike kuna bokomi ceux qui 4 heures. Meza makambu ya mboka yebisa mama bana ye achama ya café kuna. Tola le la tongo sa eza pona makambu ya mboka. Merci. Ok, merci beaucoup. Tolali te toza wapenda e batu ebele tozolanda bino. Eloko ngala koyi koloba kaka ngai évangéliste Benjamin Ikali. Vraiment biso toya en Australie za mboka kitoko. Pays à bonheur, pays à joie, pays à misala ofele. Mais ce qui te telemi parce que tokoyi ko vivre na bolamu te mboka na biso ezala ya kokufa. Nazwe sabande konyo surtout partout dans le monde même yo papa ozolanda biso boko ma verset biblique oyo na Néhémie chapitre 1 verset 1 tina C na répéter encore Néhémie chapitre 1 verset 1 tina C
Bible lobi tangu Néhémie akimaki Jérusalem likola ba tribulation akendaki na mboka mupaya neti ngai na lelo tozala ba mboka mupaya. Mais Bible lobi à chaque moment Néhémie soki batu bazouta Jérusalem abande kotuna bango mboka na ye. Atuni ndenge nini Jérusalem? Bayebise babi Néhémie Jérusalem eza ya kokufa. Bato batikalaki baza déshonoré. Eza na kati ya Bible. Déshonoré wana nga dazo zwango eza lukwande bazo violer basi na biso na Congo. Soki pendo za Congolais, oza la pasteur, oza l'évangéliste, oza la nani, il faut oza la na souci mboka no parce que eza na Bible. Bible bi Néhémie abandi kolela tina roi. Roi tuni Néhémie, pourquoi longi na mikolo eza mawa mawa soko zo servir ngai? Néhémie alobi roi naza na problème te mais likambu na ngai eza ke mboka nanga Jérusalem, mira ya Jérusalem ekweyi. Mboka nanga bakangi batu esclave, bazo niokola bango. Et Néhémie azalaki musakoli na Nzambe. Bible obi tia zonga ki na Jérusalem akende ko construire ango. Biso toye na bamboko, tozo vivre bien, tozo vivre na vie ya malamu. Mais soki toza ko élever ba voix na biso, eza ke communauté internationale yoka, batu ba yoka to lembi pasi ya mboka na biso. Batu ba mi bomba na te, to mi bomba ni pe mingi papa. Bande ko bozolanda ngai, toza na kati ya Australie. Na minito yo Australie eza ya kotelema. Parmi ba grande puissance na monde lelo, Australie eza liboso. Australie eza mboka moko makasi pe Australie ba mama ba papa ba lamuki. Tokola la lisusu te po na Congo jusqu'à ce que nzamba rotila biso dirigeant moko azali digne. Oazo kamba mboka na biso este na biso na kimie kota bana bakende classe c'est ça bonheur ya mboka na biso. Donc na encourager bino bandeko ngai évangéliste nazo tika bino mais nazo tika bandeko bazo continuer polobi na okende musala. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nzambe a pambola yo. Merci. Nabanzi Amen. To kilekana nano epe papa na biso odom pambo to pesa ye maloba nde na kotuna motuna kaka moko na ba combattant ya Sud Africa pe na ba combattant ya Australie ba développer ngo yambona kilekana epe papa na biso odom pambo na meka kotuna kaka motuna na ngai moko nasima nde to fungoli lini lisusu na motuna na ngai ezali epa ya ba combattant ya Australie pe ya Sud Africa bozaka na motuna moko awa na kati na Europe kotoyo match eza ya koyinda pe esengo ezali kote misusu balobi Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo biso toyebi ki azali leader na biso azali na droite ya kose rallier ya kosolola pe kosala eloko moko ensemble na Kengo wa Dondo. Cela veut dire que candidat commun na Kengo wa Dondo to na Vital Kamerhe. Batu balobi Vital Kamerhe azali Rwandais, Kengo wa Dondo pe azali père polonaise, maman rwandaise. Azali na droite parce que batu tout balingi Vital Kamerhe te, balingi pe Kengo wa Dondo te, Etienne Tshisekedi soki akei ye moko akolonga. Alors pona nini akutani na batu wana pe bayokani basala eloko moko. Alors batu kotoyo bazali na yango na esengo te balingi te ekomi kopesa nungu nungu. Ba misusu pe balobi te Etienne Tshisekedi asali malamu esengeli bakutana na Vital Kamerhe ndenge bakutana ki deja na Canada lobi pe bakutana na Kengo wa Dondo basolola pona makambo etali mboka. Alors ba misusu baboyi ba misusu bandimi soki bino ba combattant Sud Africa bondimi boko pousser ba raison na bino oyo bondimeli. Soki pe ba combattant ya Australie
boboyi to bondimi boko expliquer pourquoi bondimi ke Etienne Tshisekedi wa Mulumba akutana na Kengo wa Dondo oyo bino bolingi yete, akutana Vital Kamerhe oyo biso tolingi yete, mais epe Etienne Tshisekedi bino bosepeli ke bakutana na bango basolola po Congo ekende liboso. Alors bandeko, tolingi toyoka pe mokili mobimba eyoka na matoi na bango ke ezalaki DSV mutalobi te, wana ezalaki déclaration officielle ya bana Sud-Africa ba combattant, pe ezali déclaration officielle ya bana ya Australie oyo tobengi ba combattant. Tokolekana nano na bana ya Australie, moto oyo azali capable na ko défendre ba question kaka oyo pona okena bino mulai te, question oyo bato pe bakotuna bino ndeto okanga masolo na biso naleki epa ya bana Australie, bopesa moto oyo azali le grand défenseur ya ba combattant ya Australie ameka kofungolela biso parenthèse oyo e boto bana ya Australie. Ok, merci une fois de plus. C'est Zangai, coordinateur, il y a programme, il y a jeunesse congolaise, il y a Australie du Sud. On a intervenu pas parce que Nazali est le meilleur, à même, la personne a même de pouvoir le dire, mais parce que il faudra que quelqu'un s'exprime. Alors, je pense que la sagesse voudrait que nous puissions nous unir pour faire tomber l'ennemi. Et aujourd'hui, cela n'est pas discutable. Cela est une preuve patente, c'est là tout le monde le connaît, l'ennemi de la nation congolaise, le tueur de 6 millions de Congolais, Joseph Kabila, tout comme ce nouveau Hitler que nous connaissons aujourd'hui, l'Hitler d'Afrique, Paul Kagame. Ces gens, nous ne les voulons plus. Kabila est égal à Paul Kagame pour le Congo. Alors, Kabila, il faut akinde. Kabila, il faut akinde. Donc, pour na akinde, il faudra que l'opposition ezala moko. Parce que élection, Kabila Arataki, Alingaki a perdu l'élection il y a 2006 parce que deuxième tour ezalaki, il fallait que l'opposition qui est dans deuxième tour pour nous faire chuter. Et ça cauchemar, il y a un président, son histoire, il y a deuxième tour. Alors, la meilleure façon pour nous faire tomber l'opposition, c'était à changer constitution pour nous battre soba kende tour moko, et avec ça, il est sûr que même avec les tricages, à gagner. Mais ce qui est l'opposition et qui n'a rien moko, peuple congolais à cause de la embrouillé. Tout s'en fout pour le moment sur l'origine de Vital Kamerhe, tout s'en fout sur l'origine de Kengo Wadondo, Moto Azali Bosso et Tozana confiance naye Eza Papa Etienne Tshisekedi. Nous faisons confiance à son expérience, plus de 30 ans d'expérience, c'est la personne à même de mener le Congo vers un avenir meilleur et prospère. Alors nous croyons fermement au chemin qu'il a choisi. Ça, c'est une chose. Maintenant, deuxième chose, dans Ngaïna Lobango, très rapidement, Avato Kende, que diaspora congolaise, il y a Australie, Ndenge évangéliste Benjamin Kali à lobby, Ndenge trésor Tosa à lobby, Totelemi et Totelemi. Nangina rappelé que le 28 octobre, du 28 octobre au 30 octobre, na Australie a organisé sommet à Commonwealth. Alors, ce sommet de Commonwealth, Australie a recevoir Oyo Tobengaka Paul Kagame, président ya Rwanda. Question nangai numéro 1, c'était de savoir ce qui tozalaki na année 1940 ou tout simplement Papa Nabiso Matissa moi voix mouké s'il te plaît. OK, merci. OK. C'est quoi, ça va? Ça va. OK, nazai kolobake si tozalaki na année 1940, dans les années 1940 ou alors ce qui jusqu'aujourd'hui Adolf Hitler vivait. Est-ce que l'Australie, est-ce que la France, est-ce que les États-Unis allaient dérouler le tapis rouge pour recevoir Hitler? Non, pas possible. Mais la personne que nous considérons, et je le dis, je pèse les mots, la personne que nous considérons comme étant l'incarnation parfaite d'Adolf Hitler, le tueur de 6 millions de Congolais, Paul Kagame sera en Australie du 28 au 30 octobre prochain.
na sommet à Commonwealth. Et bien évidemment, bako dérouler tapis rouge pour le recevoir. Reine d'Angleterre sera là, tout le monde sera là pour entendre ce monsieur, ce criminel devant les scènes de la nation pour parler, on ne sait pas de quoi. Alors, nous les Congolais d'Australie, nous irons là où sera Paul Kagame, ce Hitler africain, pour dire non à ce qui se passe au Congo. Et binopé, parce que Australie est allée bout du monde. Australie est allée bout du monde. Et tout ça, pour soutenir Australie, parce que les moyens ne manquent pas pour pouvoir exprimer ce que nous voulons l'exprimer. Mais le problème en est que nous sommes très loin et que les gens ne regardent pas trop du côté de l'Australie. Nous comptons sur vos médias pour pouvoir diffuser l'information partout à travers le monde que Paul Kagame, l'Hitler d'Afrique, sera en Australie. C'est une information sûre, vous pouvez vérifier ça sur le site de Commonwealth. Donc, Kagame kozala awa, biso tokozala na peur, tokozala voyage partout, batu bazako voyager plus de 3000 km à travers la ville ya Australie pour nako kende. Pour dire non à ce criminel. Tolingi et partout à Kokende, Tokolandaye. Et biso awa na bout du monde, na Australie, to décidé que Kagame n'est pas la bienvenue ici en Australie et nous allons le démontrer de la manière la plus extrême que possible. Congolais, Congo, c'est un pays aujourd'hui piégé. Congolais, nous sommes na kati basal sous na possibilité à défendre parce que banguna baza partout baza oppressé. Mais biso diaspora congolais. Départ faveur aux Tozanango, facilité Tozanango sur le plan économique, social et surtout liberté Tozanango, il faut utiliser ango pour défendre bandeko nabiso. Nani opposante Burman Aung San Suu Kyi à lobby, utilisez votre liberté pour promouvoir la nôtre. Comment biso ba congolais? Tokoki kolobake, le monde entier a les yeux fermés sur les problèmes du Congo. Toza ko accuser bato mosusu et pourtant biso moko ba congolais to kangi miso sur les crimes qui se passent dans notre pays. Ngana lobi angolelo et nous le disons la diaspora congolaise d'Australie que biso monyoso nangai na yo journaliste na biso nyoso bino nyoso boza kolanda émission yo sikoyo na ba congolais nyoso na mokili to contribuer na liwa ya bandeko na biso congolais oyo bakufi depuis des années. Les 6 millions de Congolais qui sont morts, ils sont morts parce que les autres Congolais ont accepté qu'ils meurent. Et cela va s'arrêter si aujourd'hui nous disons non. Et cela passe par l'unité de tous les Congolais. Cela passe par une collaboration parfaite. Cela passe par beaucoup de tacticité. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous, la diaspora congolaise d'Australie, nous disons qu'il y a nécessité que l'opposition congolaise aille en un seul rang. Que ça soit avec Kengo Wadondo qui est, je ne sais pas, polonais, rwandais ou Vital Kamerhe qui est rwandais, nous faisons aujourd'hui confiance à la maturité du peuple congolais et à la maturité d'Étienne Tshisekedi et de tous ceux qui travaillent avec lui. Et nous le soutenons à fond avec tous ces gens pour que Kabila tombe. On ne se cache plus. Moi, c'est Arsène Sola et je le dis avec fermeté. Maintenant, vous m'excusez parce que nous passons bien le reste rapidement parce que bisognon sotoza déjà na era musalato kende 5 heures déjà. Donc rapidement évangéliste Benjamin Kalipia oloba quelque chose nande comme sous Hubert. Oui, allô. Merci Tozali Kolanda.